La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Comment faire pour voter? Sur Internet, tapez www.bellevuetvaward2025.org. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur les 3 barres blanches en haut de l'écran. Vous aurez automatiquement accès sur les différentes rubriques. Sélectionnez ensuite l'onglet « Voter » ou « Nomination ». À l'aide de votre adresse mail, répondez à toutes les catégories des awards en faisant défiler la page jusqu'en bas. Il y en a 19 au total. Une fois terminé, cliquez sur « Envoyer » ou « Soumettre ». Vous serez alors dirigé vers une page confirmant que votre vote a été enregistré. Et le formulaire de votre vote sera automatiquement envoyé dans votre boîte email. C'est très simple, non? Maintenant, c'est à toi de jouer. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 janvier. Salut la famille, mbote bandeko bolandara biso, bonjour na bandeko tout o bolandara Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga lelo penza na lobela likambo ya décor, na préféré na ya lobela likambo ya décor et puis na makambo yo ezoleka na réseaux sociaux oto yo kaka balobaki, basalaki, bazongisaki, kuna kutu bafingi, kuna kutu balobi. Ba analyse salemi en tout cas après mission ici là ba analyse salemi penza ebele mutu na mutalobi na ndenge na ye mutu na mutalingia tombola mama na ye mutu na mutalingia loba na bandenge ne ata mutu ana faute ata mutu ana oloba mabe ezaka na batu ba oya ko encourager ezaka na batu ba oya ko tombola et pourquoi parce que mutu na mutu aza fanatique ya mutu na ye. Bomoni tozala batu tozala vraiment batu tant que tonaloba toujours biso bato tosala ba analyse tant que toyaka na TV toyaka na motema mabete toyaka na motema mabete. Bomoni tant nalobaka toujours tant toleka liboso a bato tant toyaka loba liboso a batu toyaka na motema mabete toyaka penza ko expliquer likambo kozala contre te pour te mais na zala pena logique lobela likambo na logique des choses lobela likambo na logique des choses. Et na vidéo moko ezo circuler et pa iwapi Bellevue kanza nani ndeko Sila lobaki eza na video moko mama Sila lobaki soki azonga nzonzing eza pona mama na biso Moseka a remercier ba Bellevue Kandi a remercier Batutu a remercier Ursule Peshanga à faire voyage ya nino ya Afrique du Sud. Nga baya na ndaku na nga wana kutu na yeba kutu te ke na okoma kata koloba boye na TV bazaka na ba domaze bazaka na ba la duchesse ndeko moto banda ovanda na grand frère a mobile na ngato banda ovanda na ye nda bengisa bango bayaka. Ursule Peshanga na Sila bala na bolingo ya makasi bala penza na amour moko ya makasi kolande mission Sila kolanda parti aussi la lobi pona bobo ke ye azalaki na tournage bobo fala kende pa na ye mama moko ndeko moko ya mwasi abengaki ye atuni ndeni tournage ezoleka bien kutu bobo fale aya directement tango ayo benga bobo alobeba yo benga ye ke aoya lisute et toyoki na émission mutalobi mutabimisi kombo ya muto abengaki Sila nene ya toyoki nene alobi ke no Belvinda abengaki Sila. Après wana toyoyoka bandeko bakomi kofinga Bellevue
ye mutu abengaki bobo, ye mutu apekisaki bobo, ye mutu asalaki boye, ye mutu azongisaki boye. Toza ba réaliste. Toza ba réaliste. Et puis toza tango sala, tango na lobaka tango ya koloba na TV, koloba na motema mabe te. Koloba na motema mabe te. Si réellement Belanda bengaki sila po aluka kotuna muninga premier jour ezoleka ndenge nini, bino boasir Bellevue kaka ye moko amemi sila na TV, kaka le même Bellevue amemi sila na TV, kaka ye moko lisusu ayokangela sila enemi pona nini, kaka ye moko aye na sila na TV, ale ye moko lisusu ka wana aya olukela sila ki a diverse to ki polémique. Non. So bolandi analyse Mams alobi bien que malheur nanga bitumba nanga ya théâtre et banda le jour wana. Pourquoi? Parce que ce que zalaki Belanda benga ki peut-être bobo abandaka pe ko kende ko jouer azaki pe na tournage fois sala et pas Bellevue. Bellevue yo ki bobo azoya et koza pa benge bobo bobo yo zo kende ndeni tandis que bibiso kototo ozelo kuna pe ba ozela o. Yango moni balobi peut-être trouble outi pa ya bobo. Ale sila koma kangaka makambu na motema azwi yango atie na motema tellement babengaki ayebi mutu abengaki ye, ale atie kanda na motema contre mutu wana sans vérifier pourquoi bobo manoka lobaki oyate, sans vérifier, sans vérifier. Maintenant tangu omoni nga lobaka tangu boza bien na muninga omoni likambo moko ya malamu te, benga muninga bosolola, benga etuna ye. Soki bobo abenga kasila pa loba na sila kena koya lisusu te, sila fallait directement, si c'est maman Bellevue nda benga ki ye, fallait directement retourner chez maman Bellevue. Talaka tango bengi nga boye, na bengi bobo be bobo alobi akoya susu te, boza na problème, o bengi ye to boye boye. En ce moment-là, bolingaki bo mettre chlore. Bolingaki bo se comprendre. Mais si la sala ngote pourquoi agardaki na motema aye déjà mbala moko mulimu a rivalité wana ekoti kati na ye. Émission même si ye moko asali so bofongoli misu bofongoli matoi surtout matoi ya olanda bo comprendre émission ya Mams très bien bokweya na ndenga na kwei boye bokweya na compréhension nanga. Alobaki bitumba na ye ebandaka le jour wana. Ye moko atiaki yango deja na mutu ke intel abanjo bundisanga ndeni mutu azoye pa nanga tanka ye abengi nga directement mutu wana sans abenga mutu wana a vérifier. Yebisanga ata yo ndeko ozolandanga yo ozozela mutu moko boye mutu musu pa azozela de même mutu wana bayebi soki mutu wana azokende kuna tandis que yo poza na batableau na ye okobenga ye te ndenge nini bayebi singo ozokende kuna tandis que oza na batableau koto oyebi te Bellevue na bobo basoolaki nini soki ezaki mama Bellevue nde abengaki apekisaki bobo kokende te. Mais comme s'il a recevra qui déjà appel wana atie ki rivalité kati na ye, peut-être yango te zaki makanisi ya bela. Et par là nde bakomba na ye ebanda ndenge ye moko alobi. Ndenge ye moko alobi. Po tomona si la joie a joie et pas Bellevue, a joie chez Bellevue. Soki na si na Bellevue tolobi ke non, to memelango na genre nde bolobaka ke non, Bellevue abalukelaki ye, Bellevue amonaki ke ye moko mutu alakisi ye musala, amoni bakoma bango mibala balukeli, ebongo mama Moseka, ebongo Ursule Pechanga, ebongo Dinana.
Batu tu wana epai ya mamsi bazaka bayaki kaka na mabe. Batu tu wana epai ya mamsi balingaki kaka babundisa mamsi. À un moment donné, il faut que mona pe côté mabe ya mamsi. Total akate côté bolamu. Tu as lobaka que non, mamsi azana raison, baza mabe, siko batu tu ndeti mamu seka na sila bana problème ndeti nini. Po mamu seka bango nde batu bapuyaki ye bateyaki ye azonga na réseaux sociaux, azonga na nzonzingi. Mais lelo tomonaki ndenge Vincent ayaki ko répondre mama Moseka. Et na vidéo moko na bosanaki ko save ango, na bosanaki ko enregistrer ango. Eza na TikTok, Jérémy Doutier na Sila Bisalo. Bazolo ba masido na bengsa masido na poto aolata nini yepe kwa yeba akolata te aosala nini yepe ko soki ezalaki famille libota nde sali video wana pona ko chrétien kombo oyo basinomaki mena minitio ememi ngambu boti koloba kaka belle vie abomi théâtre botika kaka ponde tinga banda mam sasalaki émission na comprendre déjà pourquoi ba comédien bakabwana na comprendre ki nanga déjà botika kobimisa ka si la saint lokola ye pazana mabete. Bana basi bazaka na rivalité ya makasi. Bomoni rivalité ya Sila na Belle-Vie ya musala. E oleka même barando ya bakofi. E oleka même barando ya bafali. E oleka même rando ya fali na fere. E oleka ampleur o ezokende. E oleka même rando ya Jibe na Wera. Jibe na Wera bazana barando mena bamatanga bakutanaka. Banani ba yesa ngo makasi boye ba comédien bango moko. Soto koti na likambo pasteur de la foi, ça montre que Belle-Vie azaki na likambo Sila na motema te, mais Sila azaki na likambo na motema avandi saki yango mona lobaki na pasteur de la foi nga na lingi na nga ki hypocrisie te, naza na nga prêtre te ya kosala réconciliation. C'est clair. Aboyaki kosala réconciliation. Belle-Vie azaki na motema polele ayaki sur place bomonaki alelaki. Pourquoi azalaki prête ya ko se réconcilier, mais si azalaki prête te ya kosala réconciliation azalaki prête à sa la guerre. Nayebi te soki bo comprendre émission wana très bien. Mais tango bozoya kofinga Belle-Vie hypocrite Sila ye okuta lobi mais Belle-Vie alobaka te 8 ans mobimba tindaka batu bafingela ye ya alobaka te bino da bomona Belle-Vie na munoko na ya cité ke na tindaki intel kende kofinga intel. Non, bolingi Belle-Vie asime ndenge Sila asimaka bamura yango bolingi? Non. Natela bino analyse ya nene ya lobi Belle-Vie famille di bota botia pe date na poto ndenge baninga batie na poto. Belle-Vie abetaki showbiz na Kisasa po ana Kisasa. Sila lobi te aketia de date ne na poto eta la Belle-Vie na nini. Po Belle-Vie akende pe kotia de date na poto baza ba musicien ba obeta musique to nini. Baba musicien te SB ekomi nango SB de Paris etali bango baba musicien te po Belle-Vie pe alanda ake kotia 3 dates na mbala moko aza na temps wana te ana temps ya musala.
après showbiz toyoka likanisa poto après showbiz bavideo ezati lelo na réseaux sociaux bamari ya basala showbiz atour oyo eleki awa anniversaire à Bellevue ezoya ya chaîne à Bellevue ezoya année okuna tofeta ngo awa te tosala showbiz na biso elekela na poto elobamaki déjà so bozongisi bavideo ya kala bokoyoka ke balobaka yango déjà ke anniversaire à tour oyo ya chaîne ya tour oyo elekeli bango na Kisasa remise à trophée salemaki showbiz ebetami mais ya 2026 balobaki yango déjà ke non ekozala na Kisasa te. Maintenant soki lelo balingi ba réaliser projet na bango boyebi peuple congolais baloba nini bolandi. Soki lelo projet komi réalité ba réaliser yango boyebi bato baloba nini bolandi kaka bango bolandi. Pourquoi Congolais lingi chochocho soki bolobi Bellevue aza mabe problème ete biso famille libota tolingi na mabe na ekasi tosali ndenge nini bato na bato bavanda bovanda na Sila aza saint biso tovanda na Bellevue aza hypocrite problème eza te. Mais jour boko comprenaka jour compréhension kokota bo comprendre nani aza motema makasi bo comprendre nani aza pona kosala rivalité bo comprendre ngo bo comprendre ngo bo comprendre ngo soki Bellevue azaki na posa kosala ki mbanda na Sila alinga azongisa Sila na YouTube te alinga aloba na ete ke zonga sala bo ezongisa boye lelo bo condamner pasteur de la foi asali mabe. En tout cas bokota na beta lisolo to sur la TV bokota vraiment na beta lisolo to sur la TV tozongisa video complet ya événement wana ndenge lekaka na église ya pasteur de la foi. Bozo condamné pasteur de la foi mais boyeba ke pasteur de la foi akoki koyate na TV aya ko expliquer bandimi ke non na sola kina mama Sila lobaki akoyate non alingaki ata kimia alingaki amema pe na ndenge oye alingelaki na ndenge o elekelaki toyoki Sila maintenant toyoki Bellevue te toyoki Sila maintenant toyoki Mabela te nan toyoki Bellevue kandi te boyoki ka Sila bozwi panique bofingi Bellevue. Pourquoi? Parce que boza bato Sila nyonso akoloba boko appuyer mukolo Bellevue pa ko décida kaloba bakombo pe ya bacomédien mosusu etangama peut-être ezalaka bobo te et ozalaka bobo te baramasseur de ballons aussi la lobaki baza na bango peut-être ezalaka bobo te mais boyebaki bozo bomelaka moninga relation na ye na bato ebele lelo Vincent ya afinga moseka kokamwa kande bazongisaka ba émission ya kala nde toye koyoka ke moseka pe ya moski pe a contribuaka na élévation ya Sila lelo. Bellevue na posa te Sila remerciaka ye chaque jour non o asala ba video kutu ya Jérémie ezali o penza azwela ngo pe mbongo epa ya ni ezali ba video mais toyaka olobango te la famille likambo décor na si tolanda ngo na video ono sala ya mibale. En tout cas nangana loba mukie makambo abela mais nayoki pasi soza poso yeba mambo décor ba audio décor
leko lela zonga so oza poso yeba ba biloko wana so s'abonner ntango ozosabone activer cloche ya notification mpo naotia yango na video oyo elandi na émission oyo naotia likolo ya émission oyo. Belleville ana posa poto te mpo akende liboso asalaka deja mosala na ye oyo etalema oyo toyebi biso nyonso. Alors famille Libota tozala wana toujours mpona kosoutenir mama eozala malamu mingi. Nzamba pambola mutu tu oyo lekaka na Ursule Botelwa TV. En tout cas nzamba lola pambola bino ka nde tolobaka 20 commentaires 20 dédicaces. D'abord napesi na mbote mpo napesa ye bino mbote te tobandai directement koloba nzamba lola pambola bino mbote esika bozali. Mama Espérance merci beaucoup pour na commentaire. Mama Orline Keren merci beaucoup. Dani Nzongo de mon cœur ma fille chérie merci beaucoup. Nzambe apambola bino nyonso bato bolandaka biso. Mama Ode depuis France Familoise à Tongo merci beaucoup Mama Ode. Mama Blandine Lissamba merci beaucoup Mama. Ndeko Mbeni Ndeko Beni Eli Beni merci beaucoup. Sophia Luzitou de mon cœur merci beaucoup. Nadia Ndeko Nadia Familoise depuis Brazzaville merci beaucoup Mama Nadia. Nani Susu Mama Léotel Mouché namoni kombo koma mibongo na yebite email na yo kombo eza bongo te. En tout cas merci beaucoup Mama Pauline Yenge merci beaucoup. Nzamba pambola bino bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.